la chaîne qui vous édifie.
Nzambe ozali Nzambe obongwani te okotikala Nzambe. Nzambe toye awa ezali mpo opesa biso ke moko na moko amitala atala lobi akozala wapi. Toye awa kolo mpo na Nicole te mpo Nicole akoyoka biso te, mais toye awa mpo Nzambe ayoka mawa asala ngolu olamu na ye oyo ye asalaki na se ya mokili mpo balobi makambo nyonso moto asalaka elandaka ye. Soki osalaki bolamu ekolanda yo. Tika Nzambe ezala liboso na biso lokola tobandaki no na mabondeli banda koro ezalaki na Brazzaville tobelelaki yo tobelelaki mpo mimonisa mpe na kati na biso awa mpe na kati na moko tosengi loboko no na nguya kimia ezala kati na biso ti ndenge tokende kotika ndeko na biso esika okende kopema moto na moto asimba motema na ye kimia ezala kati na ye tozala na ordre parce que Nzambe na biso azali Nzambe ya ordre. Amen. Nakoloba mpono bino Nzambe asengi biso mikukate asengi biso bandakute asengi biso te motema na ye soki ezali ndenge Yesu alongaki Satana te na liloba la prière te. Amen. Alongaki na liloba tango Satana amekaki ye ayebisaki ye liloba seke eloko eleki liloba eza te apa liloba eza te fongola motema epai ya Nzambe. Nicole eza lisusu te nga na yo te tozali awa soki bafongoli sekei wana mpe opesa eglise ezalaki kolinga na yo okopesa eglise lisusu te akomi privé achange identité azalaki moto me babenge mokufi po biloko nyonso eza na kati na ye ekufi ekobouge te enga na yo tozali wana tokoleka ozala na ndako zomi bakopesa oka 2 metre na se ya mabele bakuno na ndako te ozala mituka 50 okokande komema yo bakuno na mituka te oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka tokonsole te famille oyo soki parce que mote etikali kati na bango kaka molimo mosantu ya kopesa bango kimia mpe tokende kotika ndeko na biso na kimia esika okende koyeba Nzambe apambola bino. Fille de papa Paul Moyele et Antoine décédé et de maman Ayabouli Bakadren décédé également. Elle est née le 22 juin 1985 à Kinshasa. Elle s'en va en laissant un enfant, une fille de 8 ans au nom de Bakadren Panika. Nicole payait ici d'une famille de 9 enfants dont elle était 7e. Nous courons derrière le temps, nous sommes tellement brefs. Nous passons directement à la filmographie. Nous savons tous que Nicole était artiste. Nicole a joué. Nicole s'en va et laisse des œuvres. Entre autres, Nicole a débuté sa carrière au sein du groupe Sans Souci et Sikawapi Ayebanaki. Donc groupe Rabibela, groupe Sans Souci. Au sein du groupe Sans Souci, Nicole a sali la pièce de film Lokola, livre sacré, malédiction, famille Yanani, Matila Yanani, complot, Jimbuluté, Toyebité, Cadet surprise, Kebana surprise, Penanini Boye et tant d'autres. Nicole, en quittant le groupe Sans Souci, a fait aussi un tour, a travaillé dans le cadre de la Djendji avec Bandeko ya Pléade, là je vois Masebe. Au sein du groupe Wana, à Saliba, pièce chocolat partout. Là c'est pâté,
Serpent le bois, Mosakoli. Kebi Nicole Mingi Pe, Nanzonzing, Asaliba, pièce au film à Ebele, entre autres, Dor et Zama Kombo, au sein du groupe Les Amis avec le producteur Major et tant d'autres. Nicole avait créé également un groupe. Nicole a Salakipé groupe Naye. À Kombo, il y a On dit quoi de Mélodie. En 2012, au siège Nango Zalaki na paroisse à Saint-Raphaël. Il y a un groupe il y a Salaki, On dit quoi de Mélodie. Et le lepre tout le monde d'acteur. Bazali Awa, pour rendre hommage à la présidente Nabango, la maman Nabango. Basali la pièce locale Zeladio, passe il y a locataire, ne pas lui bébé. Ne pas lui bébé. Voilà, là c'était la filmographie au Ekali de Bonavice, Mélodie Diamant. Nous passons directement à témoignage. Vous savez, voilà. Dedo. Mélodie. Merci. Mélodie Badiamant, elle était vraiment une amie pour moi. On partage tout. Azalaki moto na banaye ko partager na ye, abanaye ko partager na nga pe ba secret na ye. Elongwaki camarade na ye akomisaki nga artiste na ye. O bato ebele bayebi nga na groupe ya les étoiles de Bobo. Mutu oyo amatanga scène liboso eza Mélodie Badiamant nde abimisanga na TV muta liboso na filme na ye Zoladio oyo atiakanga comme principal. Mélodie, elle était une fille très sociale. Tu bato belé bayeba Mélodie bien té, elle était très sociale et puis abandaki kolinga mona muta souffrir té. Je me rappelle encore en 2012 on a côté un groupe né. Je passais des moments de vache maigre. Oh, vraiment, la bande qui peut souffrir. Ce qui me le dit, Simba qui n'a pas de sang à la théâtre, peut-être c'est dans la salle AVC. Mélodie, à comment à niveau, ce qui a la télé là bas, il faut la télé là bas d'engo. Je crois qu'on a zolo ba famille na epi. Même si na mafuta, abane ko lingata mo langa na indi. O Kamireille. Oui, il dit pour la nini. Au comment on a un bongo, à Pessinga somba mafuta. Donc, cette dame que vous voyez, oh, elle a l'île l'eau. Azala bateau, balinga qui est, azala bateau, bamola kaye bolamo. Attends, les lots, tu vas traiter Mélodie qui a pour sida. Moi, je la connais parce que azala qui fut abanda qui kobom makambona mutema. Ce cas a un problème naie à garder un gros pour naie moko. Stoма naie bandaka la depuis tous alanga naie qui amitié. Et l'artiste elle est vraiment humilié. Na batu oyo ba critiquer Mélodie lelo. Oyo lelo ba fiki ba traiter na ba sok nyonso. En tout cas, ils a vraiment pas si mais oyo na kosenga na combo ya Mélodie Badiamant. Je peux si vraiment merci. Merci beaucoup, c'est tellement émotionnel. Merci, nous clôturons. Je ne sais pas ce qui témoignage mon corps comme les allants.
Voilà, ceux qui de commencer à témoignage à Zalité pour te passer. Nous passons la parole directement à sa nièce pour l'oraison finale. Mesdames et messieurs, mes chers amis, connaissances et collègues, nous nous saisissons de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont accepté de partager cette douleur immense avec nous. Nous, ces enfants, nous sommes sincèrement reconnaissants pour tout le réconfort que vous nous apportez. Maman Nicole était une personne exceptionnelle. Vos fleurs, vos lettres mémorielles, vos marques de respect, votre sympathie nous vont droit au cœur. La douleur est vive et c'est avec courage que nous faisons face à cette terrible preuve. Rattrapée par une courte maladie, maman était d'un courage et d'une volonté exceptionnelle. Son optimisme restera à nos yeux une véritable leçon de vie. Elle a décidé de nous quitter et rejoindre alors une vie céleste, sereine et tranquille. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement la Corporation des artistes comédiens, ainsi que ceux de l'avenue, du quartier, de la commune qui ont vécu avec elle. Qui ont choisi de déposer une simple fleur devant nous. Bien évidemment, nous communions notre douleur avec notre grande famille, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos cousines. Les mots sont courts et faibles pour évoquer ce que représentait maman. Très reconnue sous le nom de Mélodie Badiamant, une artiste exceptionnelle, très belle, de visage comme de cœur. La douleur est immense. Sa fille, notre sœur, n'entendra plus le chant de sa maman. Elle ne peut plus entendre le voix de sa maman avant de dormir désormais. La vie livre cette petite fille alors à un éternel combat. Votre soutien nous sera vraiment important. Perdre une maman, c'est un cri fort dans la nuit. Mais le destin est ainsi. Nous avons perdu à naître une lumière.
Zénith.